Mbote na biso banso lelo na émission na biso na Bozindo na VOA na Edi Isango tozali kolobela mapunami ma États-Unis d'Amérique na le 3 novembre mikolo etikali mpenza kotanga mapunami makosalama awa na États-Unis mpona kopona président ya mboka eye ekozala bongo kati na président azali na esika asi asali mandat moko ya 4 ans président Donald Trump azali républicain na vice-président ya kala oyo azali démocrate Joe Biden ndongwani eza mwa matata mais toponi mpona yango kolobela yango na bakongolais parce que toza na ngambo mibale ya bakongolais toza na ngambo moko ezokopesa maboko na vice-président Joe Biden babiki yango Congolese for Biden pe tozali na ngambo mosusu ezali na Congolese for Trump bongo toza na ba deux invité na biso ya liboso ezali mama Mary Georges Ngwanda ye azali na ngambo ya Congolese for Biden epe na ngambo ya Congolese for Trump toza na Junior Bompeti Mbote ba ndeko na biso mama Mary na mama na ndeko na biso Junior Bompeti Mbote na biso Mbote mingi papa voilà mikolo etikala ya kotanga boyebisa biso ndenge nini mitema ezobeta namoni bazopesa mwa ndenge makambo yango ezokende bato bazovote en avance awa ezalaka ndenge wana bato bazotuna bato so bobimi bovote banani mitema ezobeta bino bongo ndenge nini ezokende malamu na banda na mama Marie yebisa biso mitema ezobeta. Oh, merci mingi papa Edi na kosepela mingi liboso na ndenge obengi biso na kati ya émission na yo pe na kopesa bandeko nyonso bazali kolanda biso na kati na bamboka nyonso vraiment merci mingi pe nzamba pambola moko na biso na tango boza kotala donc ndenge ndeko Edi aza koloba soki mitema ezali kobeta pour nga muteme kobeta te parce que na yebete na tik na zali na elikia na oyo biso tozali koluka pona kati ya mboka oyo toza na besoin ya leader donc oyo leader ya solo akoki kosangisa biso na kati na mboka ngande kona bino mama Marie Jeanne Ngwanda na bani na kati na mboka ya ville ya tobenga yango Queen City parce que ezali Queen City ezali ville oyo ya munene ya mboka ya eta ya New Hampshire ezali eta moko ya muke mais nde yango esimba États-Unis na makambo nyonso donc ba eta oyo bazwaki tango bazwaki indépendance donc mutu aliboso oyo asimbaki drapeau ya États-Unis abimaki na mboka oyo makambo nyonso ebandaka kakawa kozala président na États-Unis to bandaka kakawa biso nde totelemisaka bango yango lavani na kati na mboka ya Menkese na eta ya New Hampshire pembeni ya Boston donc nga na ville ya Boston na Massachusetts tozali ya kokangama bongo ville ya Boston na biso tozali na 45 donc kokota na kati ya ville ya Boston esalaka biso 45 minutes mais na bamboka mosusu etukangami na bango na 15 minutes. Merci. Junior dans la Texas, na Dallas, yese biso mitema ezobeta ndenge nini namoni ndeko moko na biso azali na azopesa eko akoki kokanga soki atiaki appareil mosusu pembeni wana soki atiaki telefone ou quoi ndeko Junior yebisa biso. Non, monsieur Edi, merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi na maman Marie à disposition la tanae pour notre solo pour makamboka. Mais de notre côté, pour la Congolais sur Trump, tout ça très serein, tout ça calme. Tout ça avec Moussala, notre chef, le président, c'est un combattant, il est infatigable, il est partout dans les avions avec le peuple, parler avec le peuple parce que en anglais, we don't take it for granted. Non, non, on doit gagner les gens, il faut aller vers le peuple parler. Donc nous sommes vraiment très sereins à quelques jours à l'élection. Je peux dire 3, 4, 5 jours, mardi prochain, nous sommes très sereins et
la victoire est certaine. Nous ne sommes pas embrouillés là-bas, serveur par ça et tout ça. Vrai résultat, ils en ont une. Alors, tous c'est là, souverain moi à voter, mais nous sommes très positifs. Tokolo belate ba sondage topé ba makambozo salama awa to pesa muto to orienté muto mon côté voilà biso to zolo bela makambo les fêtes. Congolese pour Trump, Joe Biden pour Trump voilà Congolese pour Trump, Congolese pour Biden. Bino boza ba congolais. Boy biso pona nini Congolese pour Trump, Congolese pour Biden. No banda na mama na biso Mary yebiso loko nini tindi yo o soutenir Biden. Papa, merci lisusu d'abate konyo songa soki nazali ko soutenir Biden parce que ya liboso na yebetenga moko nazali démocrate nazali eli na kati na mboka oyo en tant que démocrate naza femme immigrante ya liboso ya kozala eli na kati na mboka oyo na ville na biso na eta na biso donc esepelisaka nga makasi mingi parce que naza démocrate yango ifo na telema na bandeko na nga ya ba démocrate po mpe basutenaka nyonso mbe ya liboso naza kosepela na Biden parce que nayebi ke azali papa azali leader batalaka leader tokotala mutu azokamba bino azali papa oyo ayebi ndenga kosoa na bana na ye papa oyo ayokaka mwasi na ye papa oyo azali kotosa mwasi yango nanga nasepelaka naza kosepela na papa na biso Biden président na biso parce que nayebi ke azali oyo aza koyoka pe aza na sima na ye aza na mwasi oyo ya poni lokola vice président na ye mwasi wana azali oyo pe abotami na kati ya mama ya indienne na papa ya mwindu ya jamaïcain donc pona biso oyo aza kokabula biso oyo alingi biso na kati na mboka te lokola biso moko toza ba noir toza déjà na difficulté makasi ba division ekoti mingi na mboka kobanga pona na kozala mutu mwindu yango wana ifona sepela na mutu oyo na yebi ke soki na vote ye atandenge na vana kati ya mboko oyo na kozala na kati na kimia ndeko na biso junior yebisa biso na ngambo na yo mwa mokuse na Lumbango mpona nini bino ba congolais na ngambo na yo na bozo soutenir Donald Trump. Le président Donald Trump on a fait moni toujours kente na ba opinion na makambo toujours kanisa po azabwe po batala mutu ba nzete na mbuma nango donc toujours tenir président Trump na otanga mo ba point mi-temps no mutu ba ya liboso pour la économie a tout monde à 3 ans et demi au économie tout ça qui n'ont pas maladie au ya Covid l'économie les plus fortes du monde et puis les conséquences quand tout ça qui a taux de chômage le plus bas depuis 50 ans en Mboka 3% dans l'ensemble et puis taux de chômage pour la biso ba noir ba to pour ce mundo ça qui na 2% le plus bas na kei na lo musu président Trump pasali HBCU est allé en anglais ils allé Historic Black College University Fund c'est-à-dire ils allé fond oyo ba tiaka pour nous aider ba noir ba ke na ba collège ba ke na université et na gouvernement oyo les cas qui na administration ya Obama na Biden pendant 8 ans on est ko tiaka mutu ya 80 millions de dollars chaque année et puis ils allaient toujours na batu ba osenga bango pour ba signer et président Trump a tiré yango na 280 millions de dollars pendant 10 ans signé bon fonds permanent pour la biso ba noir pour permettre biso token de classe et puis loko musu a school choice pour na bana liboso za la discrimination so uza na quartier ou uza na zip code moko côté moko pauvre okin na mwana na classe musu te président Trump a longoli yango son school choice so uza na bana uza moboti oyebi importance ya éducation pour na mwana yo ata ko uza na ba koki mingi te même au pesa mwana o possibilité le temps là été le ya malunga et le monsieur président Trump a sali na 3 ans et demi au assailli dans pouvoir justice reform c'est-à-dire à réformer le système judiciaire au candidat Biden a baby saki au candidat Biden a salaki ba loi ya mabe depuis 94 loi au Israël au kanga ba noir incarcération mass incarcération ya ba noir au ba a finaki ba ndeko na biso ba prédateur et tout ça côté na ba prison au beti mutuka mbata ba beti 30 ans
bakangi na moi eloko mabe batie 30 ans alors ezalaki mpona kodiscrimine biso président Trump aye koreforme yango mpona kopesa banoir second chance ya mibale c'est-à-dire bapesi yo clémence bapesi yo mesure de grâce pour kobima pour ke bapapa bazala na ndako tovandaka na mboka oyebi mingimingi bamama bazalaka bango basingle mother mpona bapapa baza na baprison mpona biloko oyo ndeko Biden asalaki na mboka oyo biso président Trump akorige eloko mosusu ezalaki zone free c'est-à-dire apesi opportunité na banoir eza te ke soki osala affaire batala background na okotaki prison otelaki bangi non bapesi yo chance mpona motu nyonso tu asala business asala te politique ya lolombo ya kosenga non oyo bapesaka bino food stamp oyo bolukaka babiloko ezanga ntina non président Trump alobi yo moko ozala capable gouvernement egéré yo te yo moko soki ozoganye mbongo na yo okozwa plus choix na yo moko mpe obima na pauvreté eloko mosusu président Trump asali une armée et une police forte police ezali soki police eza te na mboka oyo c'est le chaos donc il y a beaucoup de choses mpona biso Afrique président Trump aza contre badictateur donc natangeli kaka bapoint motoba mpo mona makambo eza ebele oyo président Trump asali na mobu misato na ndambo na bokonzi. Oui, ndeko Junior oti kolobango moi mais tozokota siko na ba question wana tolandi ba débat toloba mibale ya face à face président Donald Trump na Joe Biden vice-président ya kala ba lobi makambo belé mais tomoni ba lobi moi moké na makambo matali politique étrangère depuis makambo matali bamboka ba paya tomoni te sika batangi ata Afrique batangi Chine batangi ba Mexique ba isika mosusu batangi moi Europe mais tomoni te sika batangi Afrique mutu ezali bino botu bozopesa bango maboko pe bozo soutenir bozana na balien na bamboka eloko nini bino bomoni ke bango bakoki komemela Afrique et particulièrement Congo parce que boza Congolese for Trump et Congolese for Biden na bandana ndiko na biso Junior Tango malamu boni na débat ba président ou ba candidat parce d'abord ba président américain on a d'abord président américain batangaki Chine pourquoi par rapport à le poids de la Chine ou interférence ya Chine aux États-Unis to bosa na teke États-Unis ezana nyongo ebele ya Chine donc Chine azo peser na géostratégie ya mboka oyo omoni ba bloc ebele mona en États-Unis ko ta made in China donc ça là que ba misala izo kende na Chine pour main d'œuvre za moins cher et bato bazo misala te yango le président Trump asalaki a taxé bango esali ke ba entreprise longo na Chine ezongi awa yango monaki économie est boostée donc ça magité donc pour Afrique donc président Trump a une vision claire pour l'Afrique là côté qui d'abord très concentré sur les États-Unis vision à Afrique d'abord c'est quelqu'un d'ouverture c'est quelqu'un a un esprit à sika na blo à sika ou en Afrique ou à lingi ba tyrant et à lingi ba dictateur à lingi qui États-Unis ezala America great keep America great again c'est-à-dire Amérique ezala makasi et puis azana ya likambuto ceux qui peut biso pe Congo toza makasi alors biso le so ngolo ban Afrique so le Congo c'est la fiction le Congo RDC telemi Afrique mon betelemi parce que biso déjà en termes ya terre na biso déjà nous avons la capacité à laisser l'Afrique pour éradiquer malnutrition. Nous avons le potentiel ébélé, nous avons la maille, nous avons le courant, nous avons les ressources minières. Donc, le lot, nous avons concentrer pour le Congo. Politique du président Trump dans le Congo, et Zalaki, mon avis, en 2016 à 2017, à Tindaki, Ndeko, Mama, Niki, allée ambassadrice, pour nous réunir ça, on conduit à Kala, à Londres, pour organiser l'élection. Alors, le président Trump a banni déjà Moussala pour lutter contre la corruption, lutte contre la bonne, je veux dire, promouvoir la bonne gouvernance. Il y a un moment où biso ba congolais tozali wana pour na topé ça y voix et à biso topé ça y maboko na biso pour que y pas sunga biso mosala oya bandaki a continuer et puis a souk sa hémorragie oyo sala na est oyo ndeko Biden na batu na ye baninga na ye ba Clinton ba sala ki na bango na Obama bango pendant 47 ans azaki na Sénat ba bomili biso mboka et on pour la politique na oyo bango ba sala ki promouvoir qui alors yango président Trump azap moto ya sika atano ma colonel africain et puis azana makila na ye na makila ba congolais et puis ba africain na maboko na été ozonga le kambona mais ozolo bakaza moto ya sika ça sali 4 ans na pouvoir ba congolais ba moni moi peut-être ba biki yango penzana no penzate
C'est bon, on est d'abord au premier mandat. Premier mandat à Mokondi aux États-Unis, ils allaient d'abord concentrer dans la politique intérieure pour qu'il a gagné un deuxième mandat. Mais le premier mandat, ça a quand même quelque chose. Tout le président Trump a fait un programme pour l'Africain, avec un Prosper Africa. Et pour la bisoto programme où on a Gambie, il y a Sierra Leone, va profiter qui n'a à peu près 3 milliards de dollars dans le programme au président Trump a Prosper Africa. Et puis dans le programme géré par la Maison Blanche à Goa, African Growth Opportunity Act, où les alliés pays, il faut respecter la bonne gouvernance. Bandana, M. Trump, Bandana. Non, Bandana a été. Bandana 2001. Congo, tu vas checker en pembeni na makambwana pour respecter makamte. Oui, Congo, il y a un moni qui est au Lingi, tout ça, Bunda, pour que le président Trump pose un programme où ça géré à la Maison Blanche. So Bunda, pour que le président Trump a son biso na Niniwana pour la coopération économique. Donc, et là, ma casse ya mutuya, le président Trump a s'impliqué pour qu'il y ait alternance dans le Congo. Voilà, tu rappelles que programme de Kola Agoa et Talagate, président, Mitala Mingi Denimbuka, Ezoke Kuna, Batalaka droit de l'homme, Batalaka Ndingini, Makamba business, et Salamaka, tout ça là. Donc, il y a les Cambritali, Mbulamatari, Toko les Kasiko, Namama, Nabiso, Mary, Georges Ngwanda, Toloba, Yimuka Salobiangwa Zaraki, candidate na école, na école, na administration école, pour na démocrate yebisa biso yozo pesa maboko na batu mususu na Joe Biden ba congolais ba rozela nini tomoni tolandi ba débat na bango ne tolo ba débat mibale ba lobeli makambo ebele mais politique surtout africaine tomoni pas exposé te mais yoza penza démocrate obi mo makambo ba congolais ba rozela nini na ngambo ya Joe Biden. Merci mingi papa ya mbo na iba eloko nini ba congolais ba kozela epa ya Joe Biden na lingina song sa nanu moi e ya no muke na ndeko papa junior parce que ya alobi biloko ebele oyo ya zali ko décrire pona président Trump ya liboso po président Trump akende a koma na salata pona ba collège oyo azoloba ya batu mwindu mais muto oyo penza apesi na batu mwindu makasi po batele masima ya président Joe Biden ezali ye parce que batu mwindu kaka awa na kati ya mboka na bango na kati ya mboka ndenge tovandi awa donc aptie division ya makasi ngana ya na mboko na yebi ke tosi toza ba président ebele mais président oyo liboso ngana monaki banda kaka ne bandiki oyo asalaki ke ko maltraiter batu mwindu kolakisa pe kalingi batu te atelemisi biloko oyo nyonso ba oyo tobengaka ba groupe ba white supremacy bato oyo bazali ke po balakisa ke balingaka batu mwindu te donc mbala liboso babimi na kati na mboko penza batelemi bakoko sala basala nyonso ezali pona président Trump donc ata ake kosala ba collège biloko mosusu batu bakolobaka ke Obama asalaki asali 8 ans asalaki lokote na banzi muto oyo atelemelaki Obama na likambo oyo po ba noir fo ba yebango muto atelemelaki Obama na kati na mboko tango apose candidature ezalaki président Trump tango wana alingai komona teke mutu mwindu pona koyeba kazana alingai komona teke mutu mwindu abima président atelemelaki président Trump na kolobake azali abotamaki awate parce que ba lukaki nyonso po ba mona esika ba kozwaye esika sala mabe mais lokola ba mona ke esika moko ba mona ke eloko ya kofunda ete oyo batelemela ye lokola bazwaki yango te mwana mobali atelema akola na nyonso na boboto na nyonso ezalaki yenda azali kotelemela ye po alingaki azala présidente po azalaki mutu mwindu ntango akomi mpe na président baza kokanga biloko nyonso oyo azali kosala mpo na bato mwindu ifo bato bayeba yango ya mibale eloko mpe na koloba lisusu ke ata balobi makambo ba prison oyo ekangaka ba noir etiaka bango eza ba prison privé banani oyo bazali banani baza bakolo ba prison wana eza bango ba républicain donc so tolobi ata toke na Congo bato oyo yebi ke basalaka business bato ya ba business ye moko président azali businessman
ayebi ke Congo ezali place oyo ye akoresir pona kozwa babiloko na ye yango pe batina ninga na bango oyo azalaka kuna donc oyo azalaka kuna en tant que président pona na Congo ye wana kendeki pona kokabula minyembe pona ni parce que eza nini na bango badiri na bango ba actionnaire bato penza ya solo basimba bamboko oyo bato tozo kosouffrir ezala mpona ba soins médicaux ezala banini ba assurance makambo nyonso wana ba pharmacie bato nyonso basimba mpenza ba business na mboka oyo eza bango donc yango wana yo moni ndenge azwa wana mpona intérêt ya ba business mais motune ezalaki bon ba africain mais mingi penza ba congolais bazela nini kasi yango wana ngapo eloko nalingi naloba boye parce que quand même na décrire moi moke biloko ya lobi po mais nakoya il faut ba congolais il faut bazela bakozwa eloko pona ngai nayebi ke eloko ya liboso na koyeba ke po ba congolais nyonso bakondanaka ba démocrate likolo ya ba Clinton lokola bango bakondanaka ba démocrate likolo ba Clinton donc sikoyo tozala ba démocrate o bazana kati bakozwa pouvoir tozali na mama oyo azali na kati azali mama ako accepter te ba mbula nyonso ndenge ba mama bazo souffrir na kati ya mboka ya Congo bako dimango te ba président nyonso baleki wana ezala ba républicain ezala ba démocrate bango nyonso baleki na kokolo ba banda Clinton ezateke kaka ba démocrate bazo diriger Congo bango ba l'équipe bazali baza ba républicain mais congolais azoko souffrir mama congolaise azoko lela mikolo nyonso baza ko violer ye baza ko bebisa bazo sala bango nyonso balingi mais bango nyonso baza wana ngai pona ngana yebi ke mama oyo aza na kati akondima te ka accepter parce que na kati na mboko oyo soki bapesa mama pouvoir bapesa mama autorité bapesa mama makasi na kondima mama na mama oyo Harris na mama Harris na mama nani mwasi ya Biden na ngana assurance na ngeza pa na basi wana po bango bakozala sima ya président Biden bakoloba na ye parce que nani Mélanie asali eloko moko te atiki mobali ne azosala babiloko nyonso po ata alobeli ye ayokelaka ye te yo ndimi nde na ba 4 mois 4 ans etikali nde akoyokela Mélanie te Mélanie akendeki ntina Afrique yango pona nga naza na kondima ba congolais bozie baket boko voter Biden parce que azoya po a changer akomi déjà na âge na ye ekozala carrière na ye asuka akolinga atika legacy na ya malamu mama Kala Harris pe akolinga atikala na kati ya pouvoir na ni eloko ya malamu pona Afrique pona ba mama africaine yango na biso nyonso toza sima ya Biden toza pe sima ya mama Kala Harris mama yoza démocrate yo boza penza na parti ozalaki kutu na osalaka na administration ya école lokola candidate bavotaki yo mpona démocrate yese biso bino bozo pesa bango maboko na ngambo na bino bozo sala nini parce que tomoni lokola bayebaka ba penza Afrique malamu te ba président évidemment baza na sous-secrétaire d'État chargé à Afrique mais bayebaka makambo peut-être malamu te likola ba politique ba mboka zinga ba lobi makambo susu na ngambo na yo mama bino bozo sala ndenge nini po bango bayeba makambo ya Congo pe bayeba ndenge nini bakoki koyede. Merci mingi ngana yebi ke en tant que tango ngana nazala bon nakoloba pe ba élection na oyo ngana pasaki ezali ya ba bipartisan donc na bipartisan ezala ka ba démocrate na ba républicain po ezali local na kati nango na yebi ke batu nyonso ba votaki nga parce que mingi basepelaka nanga mingi pe ba puyaka musala nanga na zeli kosala mais na yebi ke po na ndenge ezali lelo ke kozala bato nyonso bako eloko nini tozozela papa loko posenga su question no libisanga telefone esalaki nga motuna ezali yo oza penza na kati ya parti baponaki yo kutu na kati ya administration ya école awa toyebi ke so totali malamu baprésident parfois bazalaka bayebaka mpenza makambo nini ti ezoleka na Afrique et en particulier na etali pays moko ata kutu secrétaire d'état sous-secrétaire d'État chargé d'Afrique azalaka mais bino bozosala lokola mwa lobi lokola bopesa bango maboko eloko nini bozosala po bayeba
par exemple makambo ya Congo bala mpendingi ni bako soutenir bino na ngambo Oh, merci mingi. Bon, eza na ngambo na biso eloko tozosala mingi todikaka bana. Nga nasalaka mingi liboso nasalaka ba training ya ba leadership. Na ba training ya leadership pona ko bana il faut ba comprendre poto yeba eloko nini tozoko défendre pona mboka pona koyeba ke soki bango bayeba makambo nini eleka na Congo. Nazalaka na kona na kati na ville na biso na temisaka drapeau ya Congo. Tant na temisaka drapeau ya Congo na le 30 juin représentant représentant na Sénat ayaka ya ba sénateur bayaka ya ba congrès bayaka ya ba local maire azalaka wana ba state représentatif bazalaka pena pesaka bana po baloba peto baloba eloko nini pena ndenge na biso moko kona Congolese American for Biden toza kosala pena kati ya lobbying na biso toza kotelema toza koloba nyonso oyo eza koleka po na mboka ya Congo pe po bayeba qu'est-ce qui se passe au Congo. Bon lokola ngai moko na koloba ke na sina tindelaki bango message na ngai na kati ya biso na ndenge ya diaspora africain African diaspora na tindelaki message na ngai ezalaki soki lelo yo okomi président eloko nini yo kosala pona ko kanga pota ya ba Congolais. Eloko nini yo kosala pona kozwa confiance pona ko gagner lisusu confiance ya ba Congolais oyo ba changer ko bazalaki ba démocrate ba comme ba républicain okosala nini pona kozwa confiance na ba oyo batikali na kati na démocratie na kati ya ba démocrate okosala nini pona bango wana déjà eza message nanga pe biso tozosala ba article awa tozosala pe ba conférence na kati na manini tozosala ngo nyonso pona kopesa pona koyeba ke biso ba Congolais toza Congolese American toza toujours na kati ya pona kopesa lobbying na babiloko na biso batolembaka te ba sénateur bango nyonso pe bayebi biloko totindelaka bango. Bongo ndeko na biso Junior na ngambo na bino eloko ni bozosala po la ko conscientiser bango ko lakisa bango makambo eza na Congo pe nini point nini esengeli ba simba po bayeba kosunga Congo. Monsieur Edi pour la question, mais permettez-moi quand même, l'émission quand même, sur qui autorisé, n'a balayé quand même quelques points rapidement avant de la question. Mamoni mama alobi babilo comme quoi zo tellement nzelate alobi président Trump as un businessman au pour la Congo ata ba business na président Trump est un milliardaire bon na mbongo na ata $1 ya Congo zate ata $1 ya Afrique zate atia même pas ma colonel kuna asa même pas na compte moro na Congo na Afrique asa même pas business moro na Afrique asa lien moro en Afrique même vous voyez donc il faut quand même maman là aux autres babiloko il faut quand même ezala na biloko mona bosembo ezala te kaka eloko lobi ka ndengwana eloko mususu alobi mutuna moko sona ko tout même question quel est le programme nini au Joe Biden azala ngo pour l'Afrique toyebi président Trump a Prosper Africa président ndeko Biden bino bato soutenir programme na nini za pour na Congo ezate eloko mususu mama zolo ba mingi awanga na chelike na ngai pour na vice président pour na mosi na ye na mutuna mususu papa journaliste sotalisa biso rôle il y a vice-présidente influence ni vice-présidente azalango na politique il y a président de la République na mboka oyo o na cha eliki na comme eloko to cha eliki ya comme combat ya basi et tout ça donc on fait pas des choses comme ça parce que ça comme ça mamboité zonga mutuna na yo moi alors la zonga mutuna na yaka na balayer biloko wana c'est très important pour na éclairer bandeko mutuna na ngezali biso tozana agenda moko eza clair pour na RDC na ndeko Trump na ba républicain. Parce que nous, tous en Mboka, il y a un principe de check and balance. C'est-à-dire que les institutions, la séparation de pouvoir, c'est-à-dire tous en la Sénat, tous en la House, tous en la présidence, et puis tous en l'État fédéral, c'est-à-dire gouverneur, et puis on peut s'organiser. Tous en a un agenda à deux volets. Le premier volet pour la Bisso Awa, dans le Baki Awa, dans le Texas, dans Dallas Awa, tous allez communauté congolaise la plus forte. Plus nombreuses, on a Texas, tout ça, il valait plus de 30 000, même plus. Et puis, depuis 30 ans, communauté a forte. To Lingito s'est intégré. To Lingito s'appelle un centre culturel dans le congolais. To Lingito s'est intégré économiquement. Tout ça l'appelle l'accord de tout ça, Congolese Town, c'est-à-dire cité moro ya ba congolais. De tout le monde dans la ville, Mousso, qui Chinatown,
Korean Town, Los Angeles. Pour la unité Congo Town, tu vois, ce sont des idées, idées pour que les gens puissent intégrer à Congo. Ça, c'est le premier aux États-Unis, parce que vous allez. Le premier volet. Le deuxième volet, vous allez voler Afrique, dans Congo, Mboka na biso. Les pays les plus importants au monde. Mais l'autre, vous allez, le pays, peuple, le monde souffre, le peuple le plus pauvre du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes abandonnés. Nous avons besoin aussi de partenariat dans le gouvernement, administration de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump? Parce que tout le monde est mis ça là. Le président Trump a ni de loin, ni de près associé à la guerre pour la tuerie dans l'Est ou piège dans la ressource qui est dans biso. Azate. Pendant qu'il y a Biden, tu es bi. Misala na politique na démocrate. Et quand il y a la pauvreté aux États-Unis et puis dans Mboka. Alors, biso tout ça la politique qui est légitimité. Tu sais que si biso républicain, Tolingi en 2023, tozoa élection crédible. Mutu au peuple a voté yende azala mukonzi na mboka na biso. Donc to senga implication ya makasi ya administration ya Donald Trump parce que crise autoza na mona Congo depuis 60 des années jusqu'à présent crise ya légitimité. Mutu moko ta continue na pouvoir na bokonzi au peuple a représenté aspiration à peuple. À part na début 60 l'ère Bachaki Lumumba a outaki na élection ya peuple et puis Bachaki papa na biso Kasavubu. À part Bango Mobutu, tu es venu avec le pouvoir, Papa Mouzé, et les deux élections, les gars qui n'a l'ancien président, et élection ainsi. Donc, ça va à peu près. Tolingi, Oyo Moto, Oyo a représenté aspiration à peuple. Voici agenda majeur au Tozanango. On a d'un côté politique, et d'un côté économique. Papa, le combat ma carte Tozanango na Congo, t'as la corona et ça na Congo. Un pays où on n'a même pas 100 expirateurs. Nambo Kawana. Batozo Koufa Nzala. Bana Batozo Koufa malnutrition. Qui s'est zaté, ba enseigner bazana ba grève au moins tolingi plutôt ça apport économique puis ça dans Dallas tout même va fermer ba tout ba lié ba ça la bilanga c'est-à-dire tout ça a dévolé côté économique parce que président Trump ça businessman Congo a pays à faire tolingi to présenter côté affaire pour que ba jeune boss de misala le ba kuluna toujours encourageant côté mais ba toi pas na droit vivre ba na droit à ba téléphone ba na Facebook mais ba ça na ngoté na ba to ba ça ba futa maté ba futa ba salaire minable ba militaire, ba policier. Ngai mona solo ba noza mona soda. Omoni naza na association na Congo, association ya bana ba soda. Mais ba parents na biso ba vivre ndene. Ba mona ba ko bitumba. Mais ils sont payés comment? Omoni toto liki tout ça là côté appui politique et na appui économique pour tout ça équilibré. Voici pour na monopoliser parole en grosso modo mais ba détails ezali pour ba voler na biso agenda tout ça na clair pour na Congolese for Trump. Pour le rôle du président Trump est assez déterminant. Tant que moi, je na Congo, c'est ma économie. Donc, il y a un téléma qui peut nous reconnaître d'abord ma économie. Bon, tu es bien, dans le bas, ils ont fait les lots, par exemple, États-Unis et Zongi, la coopération militaire, encore il y a quelques jours. FARDC, mais aux ALA, d'abord, dans un premier temps, un soutien assez limité. Mais dans tout cela, malgré tout cela, Bobangeza, quand même, Katina pas congolais, surtout ma Italie, à Est, partie à Est, na maman Nabiso, Mary, il a des connexions autour de Bango, Bazo Kanisa, Mingi Soki, Joe Biden a gagné. De l'autre monde, il m'a Minembwe. Évidemment, question les arts, question congolais, il faut pas résoudre. Tout va vendre, mais yango des la mingi source, ya bitumba, et bandaka en 1996, toyebi makambi salama. Nabobangi ya ba congolais wana eke soki ba démocrate ba bien Joe Biden bitumba ezonga tope au Rwanda izala ascendant bino bolobini yoza za penza moko na baye bazalaka na Ngomba Olubini. Merci Penza. Mais et là on a kolobali bosse photo ye bango ndenge kaka papa junior alobaki a mekana nuko fungola mwa mke mais na ko fungola ye mwa mke na likambo pona yebi ke pona président Trump cri na ye zali ni na ye gona ye zaka toujours que we gonna make America great again. Just pona ye zali liboso eza Amerique eza na ngoli banda te pe pona muntu ba kyonso pe ba ye baba congolais ba ye ba peke
oyo ambassadeur akendaki kuna na ko représenter seka baso kabola minyembo ezalaki po bapesa minyembo na banyamulenge ezalaki ambassadeur wana azali ya wapi azalaki ya aza ambassadeur aza républicain azali vraiment camarade na aza camarade ya vice président na biso bon nga eloko na kosenga boye oyebi ke président Joe Biden azali vice président Joe Biden azalaki militaire akendeki président Trump akende na service militaire te po awa bana babotamaka bazokende na service militaire po ye akende na service militaire ayebi makambo ya kosala ke eloko nini po abongisa pe po asala amema kimia donc nakoki koloba lisusu fo biso toyeba yango ntango Hilary aya na Congo na banza alobaka likambo wana abi eloko pona mboko ya Congo na kobonga ezali problème ya bakongolais bango moko eza problème na biso mais eza problème ya batu oyo te sikoyo problème lokola eza problème ya bakongolais bango moko eza mpe problème na biso po tobongisa fo mpe batu bayeba tina oyo eloko mboka na biso ekenda boye pourquoi Clinton azalaki te ke po apesa batu apesa Kagame responsabilité wana eza biso moko bakongolais batu topesaki bango opportunité amekaki yango kopesa yango na Papa Kisekedi ake kodévoiler secret mpona koyebisa Mobutu pourquoi parce que président Clinton alobaki boye ntango nga naza na classe Mobutu aza na pouvoir nakomi na longwe na sisi classe Mobutu aza na pouvoir nakomi gouverneur Mobutu aza na pouvoir nakomi président Mobutu aza na pouvoir donc il faut na alembaki biso moko pe ba congolais to lembaki Mobutu nde yango siko pona yezalaki ke Mobutu alongwa mais c'était pas prévu que po apesa ngo epa Kagame ye problème na yezalaki nini bakei liboso balandi Papa Kisekedi lokola ya telemaka ke opposant po bapesa ye pouvoir ye ake ko dévoiler ba secret ba yebisaki eloko nini ba usala ake ko yebisa Mobutu tango asinale Mobutu bango bayebi ke mutu mususu te kaka ye mutu bayebisaki balongwe bake ko trouver Papa Honoré Ngwanda Papa Honoré Ngwanda asali nini azongi lisusu ye moko abengi lisusu Mobutu ayebisi Mobutu ke tala likambo ba Americain balingi basala nyonso wana biso moko yango bango bamonaki siko basala nini yango Clinton asalaki eloko wana mama wana lobi ke problème eza na maboko na biso problème na biso ya mboka na biso po ebonga eza likambo ya Trump te eza pe likambo ya Biden te biso moko bakongolais fo toyeba sikoyo tokosala nini Biden azalaki militaire na ntango oyo un militaire aza militaire alongwe na kimilitaire na nyonso akoti na kati ya asali na mboko oyo aza l'expérience ya kotia kimia balobi ke ndoki soki okangie na maboko akolia oyo lisusu te soki biso eloko nini ezogarantir yo ke makambo ekosalama ndenge moko te na ba Clinton na Obama yango kasi nazoloba te Obama ntango azalaki na pouvoir Obama ntango azalaki sénateur asalaka bill moko mpona Congo asalaka bill moko atiaka bill moko mpona Congo mais soki bill wana eleka te pourquoi makambo wana nyonso elekaki te mpona nini eza mpona badémocrate te mais ezali barépublicain bato baza kobloke mpe yango na koloba lisusu na kozongela lisusu te mpo ndenge baza kobloke ye mpo asala eloko te mais na miniti oyo nayebi eke na ndenge tosi tokomi awa tala ndenge mokili telemi na kati ndenge toza na kati ya mboka awa ndenge mokili telemi noir atelemi élection ekomi lokola ndenge ezalaki élection ya Obama mais soki ezalaki kaka pe na bout mais nyonso wana pourquoi parce que bato bayebi ke kobanga eza déjà na kati awa yango soki ye akoko atie na mboka na ye moko asali te mpona ba noir akende kosala yango kuna te azotia atie ba nini atie kuna miri na ba Mexico kuna atie miri kuna pourquoi parce que ye azo ko protéger mboka na ye aza na ye kuna pona Congo te ye moko pe Trump asa lubango abini ya lubango abi ba congolais toza na mboka moko ya munene ndeni tokoko tika kaka mwana mbali wana azo konyokola ka bato biso moko tokosala eloko te problème eza na maboko na biso moko ifo toyeba ke menga nazali na assurance na nga makasi nazala assurance yo natunaki motuna soki bino bozosala nini précisément po bolakisa bango makambo yango na okenda nano na ngambo ya yango wana kasi nalobi te makambo oyo tozoloba yango kasi so nazoba okokende kuna me
soki tozokoloba ngo bayebi tozoyebisa bango te nani yango ayebi te yango nalobi ndoki soki osokangi ye olobi yo nde mutu namonaki yo akosala osu mabe te akolia yo lisusu te wana nde bango basi bayebi sikoyo mais toyeba pe ke ndenge ye papa Junior alobaki eloko moko on connaît l'arbre par ses fruits soki arbre wana ezali ya mabe eza na mbuma mabe ate osali ndenge nini ese ebandaki kobimisa kaka manga ya ngai ekozala kaka ngai donc Trump awa na kati awa lokola aza deja ngai kokanisa te kakoya kotia sukali kuna na Congo. Ok, to signaler peut-être aux attendre réagir na makambo na sikoyo ok batubeli bazoloba ok tango yo ba investisseur to pe ba compagnie minene ba multinational lokola ba Microsoft lokola ba msusu eza na Rwanda alors que na Congo nde ba matériaux wasalaka nde utaka to ba coltan ba makambo bele utaka na Congo mais bango bazozela kuna donc lokola politique et même maka na ba multinational peut-être aux attend réagir tout que non na ndeko biso junior ndeko junior yesu biso nangambo na bino pona bino bozo kanisa kosala nini na 4 ans msusu parce que bazo banga quand même tomoni makambo ezoni na Congo lelo na est toyebi ndenge ezalaka et surtout lelo makambo na minembo etomboki mais na est ezalaka bazokanisa ke baloba makambo ya balkanisation bino bokanisi ndenge nini kokende est-ce que bakosunga kopekisa likambo wana kosuka te kosalama te to kokende ti ekoma ndenge bato babangaka. Merci beaucoup, papa, pour la question. Encore une fois, un regret. Namoni mama lobby awa. En fait de compte, lobby le voté. Moni, otunye motuna, projet na binezani, et l'or mozate. Zagara, o manga, o zagara, balisese, o tout moni, l'or mo membisote. Dans le banali kambu, il y a ambassadeur Amer. Dans sa porte-parole, ambassadeur Amer, mais il faut tout y avoir ça fait. On a séparé l'or mo lobby awa. Implication du président Trump pendant l'élection, n'engatindaki maman Niki Ale. Ambassadeur Amer a outaki na carnaval de la paix ou abandaki kotambola zalaki ta outi Kinshasa akimba na minembo abandaki na Équateur akili pe na bazaki pe na ba ville ebele na ba sud Kivu wana ti asuki na carnaval de la paix na minembo et puis eloko mosusu détail o batubeli ba sa attention c'est ce que ambassadeur Amer akomaki na minembo 2 jours après passage ya nani ya Rubewa 2 jours après ce n'est pas que akomaki le même jour na Rubewa non akoma ki wana pona ko solola au moment qui avant na inase abane ko solola ba représenter la communauté pour ba qu'est-ce qu'il faut et puis à ça qui m'a interviewé pour la tout le monde a besoin de vivre dans la paix na minembo omoni donc c'est le moko éclairage moko kwa moko ya makasi oyo mama azoluka azwa par manque d'argument alega simbelo moko par manque d'argument mais tout le monde inde ba kino ba resoupier le mususu senga loba tout le monde résultat ya ndeko Clinton na pouvoir depuis 2003 depuis 1993 si 2001 depuis on a résultat dans nos années on a eu plus de 10 millions de morts dans Congo et puis pour la première fois babomo biso mokonzi mboka na pouvoir et puis a prometa tiango toyebi misala ya Clinton et puis Biden a travaillé qui na moisi à Clinton na Hillary Clinton azaki vice-président de l'administration ya Obama ou azaki ministre des affaires étrangères alors makamba minemwe et ça 100% du monde congolais. Tout le monde qui a information, tout le monde qui m'a comme le parlement, il y a peuple, parler du peuple, ou tout le monde qui député Moïndo Nzangi a convoqué qui ministre d'État à décentralisation. Tout le monde qui a démontré noir sur blanc comment manipulation ils allaient dans le dossier. Mais là, comme on a ils allaient que c'est que biso ba congolais tout ça inanime tout lingimbo canabiso. Et là, que congolais est attaché na mabele na ye tout le monde qui même dans le parlement il y a pas eu opposition ou majorité et puis tout le monde a appelé la diaspora tout le monde a derrière tout le monde cannabis alors pour que mboka ekende les alara nini référendum il y a autodétermination pour que le peuple ait le ballon alors biso roi peuple tout boyi yango et le wana ça aura le but est impossible mais il y aura vraiment du mal pour que ça la réaliser alors et l'autre ezali biso ba comment tous la responsabilité
local tout le monde archevêque monseigneur il y a 90 minutes il passe à côté les il faut tout ça la consensus il faut tout solo là makambo oyo koleka na bitumba te et tout ça la bitumba to ki na na Rwanda non communauté internationale utika biso ngote alors to lingi to ke na cadre moko consensuel c'est-à-dire to vanda to solo la bande ko bo vanda awa to puis même nationalité te mabele bazo ngote to na mboka oyo ozu ba nationalité bo lo bateke ville panga na vanda ko mabele nanga c'est impossible. C'est-à-dire to solo la na solo yango moni le roi bango pe bazala partenaire américain biso peut to super partenariat ya makasi américain to vendre autour d'une table to solo li bandeko to mettre pour to éviter et loko oyo sala na Europe Azerbaïdjan na Balkan na Serbe Kosovo ba yambaki ba na Balkan na bitu ba zo les informations zo landango donc pour to éviter en gros histoire relative sur pour en prévenir en gros il faut ça la cadre moro consensuel. Alors dans les 4 ans à venir le Congo c'est un grand chantier. Il faut tout rebâtir. Il faut tout d'abord la base. La base c'est quoi? C'est que les institutions crédibles, les institutions légitimes au peuple reconnaître pour établir l'autorité de l'État. La Bible dit la justice élève une nation. Tout ça le tout justice c'est athée. Le but que le soit c'est l'affaire nangana ndeko au violer loi nangai, au violer loi nangai, au violer droit nangai, na aucune justice et puis bon rendre nangai justice bon bien. Même s'il n'y a pas de justice parfaite, mais tout le monde en a beaucoup comment les choses évoluent. Rétablir l'autorité de l'État, l'armée, la police. Maintenant on bout tout armée à Makassi parce que papa na biso, moi za mon soda, tout allez pas foutre ma bien puis bazaki traiter très bien. Alors vision ezali quand on le baki pour ne pas se répéter, nous avons un plan politique et puis nous avons un plan économique pour nous aider jeunesse au yo zomata. Ndeko Biden projet na ni za Makassi pour les jeunes. Nous avons un projet na ba balé na moi 5 minutes avant aussi ça. Na autre une question concrètement soutien bino bozolo ba bozo sala. Bozo sala ngona lo lenge ni so boko isa biso assez rapidement et nini bosi bosala ezaka koloba na ba radio to bozo sala onde ni pe pour sensibiliser ba tunde bozo linga ba yeba ba voter mutu boito ni to bandika na yo junior le koloza. Merci beaucoup. Biso le bagana ba fait. Toujours le baté quoi maman zo le bagana masapo. Sur le bagana ba fait. C'est-à-dire le 13 septembre les gars qui tout ça là qui launching, tout ça là qui sorti officiel, il y a Congolais sur Trump, auto ici ba représentant ba maire numéro 1 à parti républicain à la Terra County, place Tozali, pour l'intention là ba Congolais to poser ma question, il y a là qui un débat houleux et puis il y a là qui en ligne ba nous se poser ma question. Nous avons un agenda clair. Et puis le 4 octobre, les gars qui, nous allons qui na fundraising à la République, pour soutenir le président Trump. Nous, comme on sur Trump, nous avons fait un chèque. Je ne vais pas citer un montant, mais c'était plus de $3 000 pour tout ça qui chèque officiellement pour financer par parti républicain et puis le président Trump. Parce que les politiciens ont besoin de leur mibali, ils ont besoin de voix, puis ils ont besoin de biso moins bon pour mon solo. Alors biso va congolais tous allez tout ça site na biso, puis tout ça la émission, puis tout ça la oyo ils ont contribué pour leur sensibiliser. Et puis, au jour le jour, tout ce qu'on va américain, on va voter même pas, on va congolais, on va voter à mingi. Alors, toujours là, ça va s'enregistrer, qu'on s'engage politiquement pour que tout pèse dans ma camoto. Donc, toujours ça, tout ça, pendant la fait haut, toujours ça, la pèse à retracer, et vous pouvez vérifier ça. Bon moment, on a demandé l'aviso à Marie-Georges Ngwanda. Papa, merci mingi na koloba liboso boy papa junior ya solo mwana ngana sepeli mingi ndengo za koloba na yo maloba no sukali mingi me eloko ngana ko yebisa kaka mutu yo sefo boyeba naza mama bitumbo yo peut-être yo ko sala ngo sikoyo me na bandi yango kala omoni tango Hilary apozaki candidature na telemanga na Hilary na lobi na ye nazaka na photo ngo pona tiango na bureau ezaka na bureau nanga. Donc, na vandi au moins na simananga na zana photo ya président Biden. Au moins ni photo yo ya président Biden oyo ezali photo ya 2012. Tango il fallait ayaki pona ko tia candidature ya président Obama pour la deuxième fois. Na zana photo na ye mususu yango kuna oyo nde ezali ya ne oyo. Tango na nuwana corona bandite tango to babandi ba convention. Donc nazawana pona koloba ke ngana bandi bitumba bandakala pendenge nazali awa ezala na soki na lobi na tio ba photo nazana ngona ndako ata ya ba républicain ezali
parce que ba yebi ki nazana po biso nga bitumba to banyango banaka pe na yebi eloko nini nga nazolu bana minute oyo pe na yebi eloko nini nazolu ba pona président Trump mais président pona na nini koloba ke o parce que boy na bandi nga na lobela elari président boy na FCA tozo pesa na mbote na postman na yebi na mboko epa bazako mema tango bazo mema ba esclave na mboka bazako kitisa ba esclave wana na eta na biso ya New Hampshire na lobela ye boye na lobi ba congolais ba kolinga ko voter yo te parce que boye polele hein ba kolinga ko voter yo te parce que na makambo oyo esalama na Congo na Rwanda na yebisango Hillary Clinton très bien pendenga za wana ayebi Mary Georges ayebi ngai président vice-président Biden ayebi ngai donc na yebi ke ata pe ba mususu ya ba républicain ba yebi ngai na yebi yango ba yebi ke naza na kotoko telema pe ngai éducation na ngezali teke po to sali biloko ebelao to sala ki conférence na oyo ambassadeur ya Union African Union ya azalaki oya ya États-Unis azalaki na biso na kati ya conférence wana pe to na ba site makamu nyonso ezali pour Congolese American for Biden soki batu bakei bakomona pe ndenge nini tozo sala na ba cotisation ko benga bango ko loba na bango eza nango na problème te bon naza pe na ba oyo biso zo sanga lobbying na biso ko loba ke pona ko bring change pona ko sala musala na bandi ngamoko na sala kana kati ya bureau ya election nazaka na bureau ya election ndenge na zabu so ezaka pe naza élu pour que no sala na position wana tozalaka 5 il faut ba élire biso pona ko lire yo pona ko sala na kati ya bureau ya election ndenge tozala soki lokola ke ba nini eza mabe ou bien eloko moko esalamaki na kati ya nini wana bako biso tokozala bako benga biso bako pe ko kanga biso soki eza na eloko mabe parce que ba signature il faut signature nanga ekota donc nazwa bato ebele nga tango na komi na ba position na bani ko tinda ba congolais bokende bokota bosala boye bokende ba jeune na tindaka bango na yebisaka bango ezala pona ba election tout ça parce que na yebi eloko nini esengeli po biso to telema nga naza mama na kosepela mingi ata ndenge bango baza kotelema pona Trump mais pona ngai na yebi ke tata wana bandaki na pouvoir na ye aza penza element dangereux pona mboka mobimba kobanga bato bazaka na kobanga pe ndenge a promettre pe soki a gagner te eloko nini ya kosala donc ce n'est pas ça donc pour mona ke soki ya lingi ba dictateur kuna na Congo te ye moko aza déjà aye kosala dictature na ye awa na mboko aza lokola président liboso tala bandeko na ye moko boyo baza ba républicain oyo Bintrouami oyo abundaki ye na Obama aza nani aza républicain mais azo voter nani a voter Biden pona nini nani Gonzalez ba soki na lobby o Coram Power o azalaki ni ya secrétaire d'état ya nani ya na tango ya Bush azawana donc il faut attendre koko loba ba congolais ba ye na mboko ngana yawa depuis 1990 na 90 mboko ezalaki na kati ya libulu pasi na pasi mutu atelemisi yango ke oyo pona kozwa ba assurance ba makambo social akosalisa ba congolais bayawa bakomi kosala 5 ans soki yo ye ba immigrant basali 5 ans okomi nani okomi citoyen américain mais na ba républicain bakolinga yango te bakobloke ba biloko wana nyonso biso tovandi na mboko tosufra po tokoya kokoma ba citoyen américain tovandi ya combien 10 ans po yo kozwa ata mukanda bato bazobloke ba biloko wana ezaka banani ezali bango ba républicain parce que balingi ba immigrant te pe balingi batu mwindu te c'est clair eza teke po toloba ke tozosala yango nga naza deja naza na kati wana liburu wana banda kala nayebi yango soki nazoloba yango pamba te me nayebi ke soki vice-président Biden akomi président
na yebi ke oyo ezali ke tokoko kene nango na polele ezali. Donc, mais na boye baka ke ba républicain il bloque tout. Assurance a pamba kaka na kata mboko. Bolobi yo moko blobi makamba ba oyo ba investisseur ba nani oyo ba zala ba saka ba biloko kuna. Ba misoke ba multi nini bino moko bobenga. Ba to wana nyonso na baza ba nani. Si baza ba républicain, bo ba bloquer ba biloko nyonso bo baza ba mbongo na mboko. Soki pona nini batika kate. Oyo bazozo ba biloko nyonso kuna eza ba na Rwanda. Ezoko kende. Yo kanisa kaka pona ba démocrate. Non. Ba démocrate baza na ba nini te. Eza nde biloko ba américain. Yango zo mona tala ba assurance awa ba ligite ke ba pesa ba to assurance médicale. Pona ni foka ko ozo assurance la bango opesa ka bango mbongo. Bato ba ko souffrir awa. Bato ba social la pamba. Liboso ezalaki ata bato bayawa bakopesa bango bakoyede bango ngai na sina mona bahaïtien batata bahaïtien baye na mboko oyo po mwana na ye azalaka awa tata na ye aye awa na kopesa exemple kaka mpona mobali na mobali oyo azalaki mobali na nga papa na ye aza haïtien ntango papa na ye na mama na ye baye awa baluka soin médicaux te soin médicaux makambo nyonso bapesi bango facilement mpona nini mais sikoyo Trump aye a bloqué biloko wana na bato ba kwaki ba soin médicaux te mais voilà kokomi pe na tango ya tuka na émission na biso na opesa muna mutu 2 minutes pour nasilisa tozali na makambo bila oloba ezuma pe bolobi yango tulandi ba débat mibale na bango balobi makambo bila junior otikeli junior aloba mingi kengana aloba okitisa badémocrate mais tozoganye élection. Voilà, wana eza baopinion tozomona basondage ezobima ebele mosusu balobi d'ailleurs président Trump abaki lelo ke ya azogeni na 1 point bamosusu bazoloba bango bazoganye 10 point bon tozotala nde ezokende mpo tosilisa tokende susu na bateme wana baevokaki te bon moko na opesa na moko 2 minutes ayeba koconclure koloba ye amoni ndenge nini makambo okende pe changement nini koomema ezala mpona awa mpe mpona na amerika na bandini na ndeko na biso junior mpo tosilisa. D'abord nasengi napesi yo merci botondi mingi ndenge okanisaki biso tokabola maloba na émission na chaîne monene oyo ya Voix de l'Amérique et puis napesi botondi na mama Marie pour la disponibilité na ye tozoapprendre tozabana même ici moni balobaka sagesse ya mokolo ezalaka malamu mais biso mpe toye mpe na makasi na biso mpe ya bana po tomema mpe makambo yango place mosusu. Alors nasengi bandeko na biso bacongolais élection oyo ezosalama eza baprésident ya baaméricain eza baprésident ya congo te moni tokota na erreur oyo te tokotaki nango la président Obama akomaki baafricain nyonso basepelaki tozwi noir na États-Unis et la preuve ani asala eloko te abomeli biso kaka kobomela président na biso Kadhafi tala libi lelo. Donc ozomona donc tokota te tomona te ke ta biso nde tozosoutenir président Trump na barépublicain bango nde baza bamessi te. Donc entre les nations balobaka ya toujours des intérêts y a pas d'amitié. Alors yango moni biso tozoya na table awa ya négociation toyei kovote bango ndenge nalobaki topesi mpe mosolo po tolakisa ke eza intérêt eza dona totie na table biso mpe tokozela na retour. Donc eloko nde yango wana tolingi tozala na besoin tozala partenariat moko solide to bénéficier nango awa na États-Unis tozala communauté ya makasi lokola ba Nigeria lokola ba Indien lokola ba communauté même na ba Minneapolis wana ozala ba gouverneur ba maire même ya ba mayor ya ba Éthiopien omoni ya ba Somalien tozala intégré tozala une communauté ya makasi et à part ça touti na Congo na RDC tozala mboka oyo nzambe apambola biso na ndenge nyonso non mapamboli wana ya mboka ezala malédiction mpona biso te toza bilenge nzambe asali toye awa toke baklasse tozwa mpe barelation pour que tozonga na mboka todéveloppe mboka makambo nyonso esalama na Congo eza mpona biso bacongolais eza na américain te kodéveloppe mboka ndenge papa na biso Lumumba alobaki Congo ekozala développe te na États-Unis na Bruxelles te mais ezala développe na Léopoldville mpona bafille et bafils ya Congo. Donc bandeko voter utile passeport oza nango ekopesa yo voix ya kochanger élection oyo. Président Trump asali misala na ye tomoni président Trump aza impliqué te na bitumba oyo tomona na este na batuerie baviole oyo docteur Mukongo azosauve bamama aza impliqué te ni de loin ni de près asala politique te abandi kaka awa ça fait 4 ans 5 ans
et azana politique ne automoni nyonso eza ya malamu te mais oyo asali ya malonga biso africain biso ba congolais en particulier tomoni ke candidat ya malamu eza yango biso toza ba Kristo président Trump aboyi makambo ya koboma bana ba avortement aboyi makambo ya homosexualité alingi to garder ba culture na biso alors bandeko nanga ba congolais to za la liboke moto moko ako changer makambo te yango tolingi tozala ensemble c'est vous en a besoin de contacter biso website na biso zali papa Edi azali tozala ensemble pour que tout changer Congo nzambe abatela maboto na biso. Voilà, vous allez payer 2 minutes kaka toke na maman na biso Mary Georges Ngwanda aza démocrate. Merci mingi papa Edi, merci mingi na la voix ya Amerika na ndenge opesi biso opportunité makasi, merci mingi papa Junior na sepeli mingi na ndenge na ozali ko combattre pona musala na yo mais naza ko pesa lisusu matondo na bino nyonso boza kolanda biso na yebi ete mboka oyo ezali epai biso tovandi yo ozali américaine ozali déjà ozana nationalité wana kobosana te soki ozwaki nationalité wana na facilement parce que ezalaki biloko ya badémocrate mpe nayebi ke ndenge boza koloba papa Junior alobi eke papa Donald Trump ye asiba makila te ya bacongolais mpe na koloba ke vice-président Biden ou bien mama Kala Harris bango mpe basimbi makila wana te soki ezali Clinton asalaki eloko ezali ete parce que so totali kobanda na mboka na biso likambo ya kozala koboma papa na biso Lumumba eutaki epa na barépublicain bango bato basalaki yango me nzambe azali nzambe biso tozali awa po tozali kobunda tozali boso na kati totala pe intérêt na biso na kati awa parce que yo vandi awa ya solo tobundaka pona mboka na biso Congo tokosala nyonso ke po tozala kuna me pona ndenge tovandi na kati ya mboka awa yo moko tala intérêt na yo ya mboka oyo ozana besoin ya soins médicaux ozana besoin ya social soki problème yeli yo musali sili ozana maladie ndenge nini okokende na basoin na yo donc nani akobloke yo biloko wana donc soki alobi ke akoboma bana te toza komona bana bavandi kuna na kati ya na frontière ya Mexico kuna na mboka ya Baspanyol bana wana bavandi bakaboli na bamama na bango pona nini parce que azana mawa te soki azana mawa ya bana wana te akozala mawa ya bana oya batu mundu te donc il faut boyeba biloko wana nyonso mama tata na yebeke tokoko loba na biso tokoko matato kita tala nano intérêt na yo na kati ya mboka esika yo vandi kimia ezali na liboso na mboko oyo ata bozoko loba na koyebi soke ngana yebe makambo nyonso eza na kati ba prison oyo ekangaka bana ya ba noir oyo batiaka bango ata na mwa loko muke ezali ba démocrate bato basali yango te ezali ba prison ya ba républicain bango nde bato oyo na bambongo na bango bambongo oyo nyonso bakenda kozwa kuna na Congo ya kosala babiloko na bango oyo ozomona babiloko nyonso baza nango bambongo baza babiloko bazozwa na Congo wana ndenge bakendeki mpe na bagere oyo ya Hiroshima mpo na mbongo na biso ya Congo kaka be bango wana baprofit wana bazwa bandakala oyo balingaka kaka bakotikalaka bariche pauvre azala pauvre yoza na kati na pasi na kati na mboko oyo ozwi mukanda na yo po comme américain oza na passeport wana mama ngana mona ki passe pona comme américain yo ye kaka 5 ans pap okomi américain nyonso wana ba green card bozozo akuna na Congo o loterie oye awa sikoyo a bloqué ba loterie a bloqué ba immigration soki pe azui kaka pouvoir yebaka ke pozo atande ko na kota so États-Unis ou bien akota asa alobaki kutu tata na mama no soka sa kokisi 65 ans akokota lisusu na États-Unis te il faut boyeba biloko wana kotala kaka kuna te tozana ba intérêt nyoso mibali intérêt voilà yango na yo okovoter pona nini okovoter vice-président Joe Biden na sengi kovanda te kolala te lobby banda ko kende ko voter kenata na maire na ville na bino na city kende ko voter parce que vote na yo est très important. Voilà, ezalaki émission na biso na bozindo tulinga ba mingi pona nini ngambo na ngambo ya bakongolais baza kosimba candidat moko na moko tuza na ngambo ya Congolese American for Joe Biden na ngambo ba Democrats na tuza pe na Congolese for Trump eza représenté wana
Junior bon petit, Congolais pour Biden, représenté par Maman Marie Georges Ngambo Mibale, Maman Bissau na bureau ya vote, toko kokakuswa na été mais tozala sûrement na Junior bon petit et tokoluka Ngambo mususu ya démocrate pour toliba ndengeni na ponami masalami toujours salango ils appellent émission toliba éducative parce que mboka na biso toujours kosala apprentissage tozoyekola démocratie tomoni makambo na biso ezoleka na Congo mboka ezoningana mokomosu tokolobela yango mpe kutu sikoyo ezoningana makasi eza un peu bloqué il faut baconcertation esalama makambo bajuge esalami kuna esalamaki mpe mwa lolenge moko awa esengeli toloba yango metango epesi biso nzela te. Voilà, suka na émission na biso yango na bozinzo ezalaki wabino Edi Sango mosali na bino na la voix de l'Amérique VOA Lingala tokutani mbala ya Sigma matondo mingi. Merci mingi papa Edi beko bosa na te élection kozala mulai et aussi la te mercredi ou bien jeudi. Voilà. En tout cas. Papa Junior. Papa Junior.